tala carrière osali pona honneur ya bana na yo na ete okufela na boloko te mibatela Jolino Makelele tango asali sortie médiatique na ye na Top Congo kwa analyse ngo ndenge ni tango yo officiel olekika na télévision que ni Tete Vital Kamerhe Félix akokaki kokoma chef de l'état te. Est-ce que oyokaki malamu balobi na bino que ministère de la justice, il y a intérieur, il y a défense, il y a affaires étrangères. Les 4 ministères, ce sont les ministères, il y a souveraineté de l'état. Il faut y revenir na chef de l'état. Baloba na bino ndengwa. Bino skotango bozo possibilité pour bani ko luka ko expliquer ba. Non, c'est-à-dire balobi eza ministère ya collaboration. Yo ko expliquer la constitution yo. Oui, Kalev a été interpellé. Aouti Addis Abeba. Addis Abeba wana nde bisika chef de l'état utaki kozala. Baloba na bino ke azali ko filaka ba voyage nyonso ya chef de l'état ya azali ko kendaka. Au lieu à utiliser des places aux hommes na intelligence yango na ebité. Yango asalela yango te akomisaka service d'intelligence lokola un service ya répression to ya dictature. Atondi sa bakasho. Aw. Yanke wana tango ayeba interpeller na DGM atindiki na ANR. Tango ayeko na place biro na ezalaki pembeni ya UAC. Tango batindiki kuna ya moni lokola azokota bazoloba ordre soki ndenge nini. Akoti avandi. Monsieur kombo na yo nani? Bavandi siye batunie kombo na yo nani? O Kalev nani? Mutonde. Poste na yo nani? O obotama wapi? O otanga wapi? Niveau d'étude na yo. Osala kanini? O moni est-ce que boye bité? Monsieur Osala kanini? O c'est-à-dire monsieur Osala kanini? Kalev Mutonde a été interpellé, auditionné ndenge bayoka kabiso. Obota est-ce que obala? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Abimi wana zotoka parce que baboto la tie ba chombo. Balobi monsieur, ozomi mona wapi? Nanda kuna yo kaka. Allez, pesa chombo. Bazi chombo. O c'est-à-dire, o shina rambo akobenga. Ah bon? OK, abenga. Mukolo moko akosili sa carrière na ye na boloko. Mbote na bino. Mbote lisusu. Tokutani ndenge na ebisaki bino ke ekomi chaque jour. Nous devons combler les vides autotika ki tokanisa ki ke bako combler yango mais bako ki ko combler yango te. Le vide est un rapport na information. Information eza eloko moko boyozo memela batu o peut-être bayeba kite oye opesi bango nde oye koleka siko na analyse yango tolobi ozana posa ya ce qui est sérieux ya ba information o ya formalité ya lokuta te depuis tobanda musala oyo mutu moko te abimisa ke Eliezer olobaka boye voilà vérité mususu yango te soki na ebite na lobi wana na ebite soki na yebi na koloba ke na yebi yebisa bango ke tozongi parce que mitema ya bato kobeta ba tension lobi tozu mwa menace muke na limité na kati embouteillage par un policier aye ko bimisa masasi mundu ki soki alingaki abeta biso soki ezani na lobi bozala bovanda na se eloko te eloko ebangisaka bato elongwa na nzoto na biso. Ce n'est pas les londés na kobanda kobanga. Envoyé par qui? N'a évité. Je vis comment il bloquait ma voiture pour créer un incident. Comme on a les attendus. Nalingi na pesa moi information générale et puis naya koloba. Bande konanga information à liboso benseignant na ba fonctionnaire au bazali na territoire ya Lubao
secteur ya Tchofa, province ya Lomami, nous sommes au Kasaï, dans les grands Kasaï, l'ancienne Kasaï orientale. Bazana katia kolela pambate, lokola baluka bancarisation. Bazo bosana ke bisika mususu banke pesate, et comme bana batangaka la moitié de l'année, parce que 2 semaines, il faut pas qu'il ne koluka mbongo na centre moko toloba yango. Mais mutuka moko babengi ya TMB ezokende kofuta bato. Et comme une bifurcation pona bao baebi nzela ezokende Lubao na nzela ezokende Tchofa. Babraker babimi. Babrake bango, un policier a été tué. Mutu mususu ya délégation wana babomie. Denge tokolo baboye mbongo tu. Oyi falaki bafuta bato na nzela wana. EKI. Mutuna siko ezaya boy. Nani akozala responsable ya perte wana. Place ya kebana batanga tous les enseignants baza na chef lieu ya secteur na Tchofa. Bazo zela wana mbongo. Et comment on a 2 semaines baza wana. Après babandi makolo kozonga na banini. Bana bazo tanga presque pas. Donc babomi na bango éducation. Maintenant qui va supporter la perte? Est-ce que les enseignants va bénéficiaire bakolo bakelo la bayibi basi bayibi mbongo na bango? Ou c'est la banque qui va se porter garant? Ou encore l'État? C'est une question d'information. Information msusu mai ke mukebai abimaki lisusu lobite et comme kende zonga probablement aujourd'hui à Koti Kobima. Mais ce qui nous étonne na sorti ya Mike Mukebai. Ezande ba yanke moko balingi ba bimape ba récupérer ngana éviter hein. Ngana éviter. Balingi ba bimakuna ba mona ke bangone baza na lobi boye bande konanga. Izana makamunga na zokamwa. Mukolo bazo kanga Mike Mukebai. Tozana parquet ya Gombe. Na palais de justice. Bisona to comité ba yanke moko oyo bato ba uti kobima to ebi ata bisika ba ete bazawana Eliezer aya wate azamuto Félix Eliezer aya awate azamuto Félix to quitter place one. Et ces gens-là comme ils travaillent contre ba créer incident oubliant que Mukeba ya kotika la na maboko ya batuan. Qu'est-ce qui s'est caché derrière? Eza bolingo balingi Mukebai ou bien eza visibilité lokola poto bazo pesaka bango visibilité mutu asali ndengo wana bino wana bobandi ko benga ye oza mwana mobali na nini mupaya kaka na melaka mai kufela mbwa ana Kinshasa to yebani na lobibu mupaya kaka ne mutu amelaka mai kufela mbwa oebite ke mbwa akufaka na mai oyo oye wana nana posa mai obandi komela awa na kini awa toyebani tangu bazo ya wana neti bakuraje tangu jipe ya la police ye bango tu mbangu lokola batu bakufa mupepe babunga. Vous devriez laisser Mukebai. J'ai loué Dieu mukolo wana heureusement bakitsaka Mukebai na prison so tiala la kana parquet na éviter ni lingake komela ye mutu azana maboko ya batu wana. Ale bino bobani incident o komona boko sala nini tangu jipe kaka moko ye bino nyonso mbangu. Mais c'est un boitikali parce que biso to ba combattant bisika wana tozala to kota esika ngo wana to ebi ba réalité na tellement que bokota yango te boyebi eloko moko te bozo créer incident Mukeba ya tika la kuna ba maltraiter ye soit ba bete to ngamabe. Et vous passez le kola batu balingi mupaya kaka nde mutu amelaka mai kufela mbwa babo bazondi mabino bandi mabino ngana zomona mutu kuna ta nazomona ete nazoloba Mukeba ya Koti Kobima lelo si tout va bien babo bazoluka visibilité bango wana bakolobaka lobaka. Moi tant que j'ai besoin d'une quelconque visibilité
Mbote na bande konanga tu bakolanda biso kuna na Dallas, nde konanga David, bande konanga tu ya Dallas na kobo sanabinote Washington DC, bande ko bazana New York, vous êtes aux États-Unis d'Amérique et na Boston. Mbote na bande konanga tu ya Asov, tozana Suède na Stockholm. Mama Tina Kongolo ozana Norvège. Mbote na bande konanga tu bazana Belgique dans son ensemble. Pe bao bazana France. Na kobo sanate bande ko bazana Hollande, na bao bazana Italie. Allemagne to kobo sanate pe na Danemark. Bande konanga. Information msusu ezanini. Interpellation ya Kalev. Mokonzi ya kala ya ANR, Agence nationale de renseignement. Namoni polémique yeko bimawan. Oba interpella qui, oba interpella qui était, oba kanga qui, oba kanga qui était, au passeport diplomatique. Bozela. Awa eza placé à ba formalité, ozana posa information yake pa na biso. Distraction, ya oyo, ya mutakalisation, kende sika mususu. Biso batambo, nous serons toujours dans le sérieux. Je vais parler. Ouais. Bande konanga elekaki ndenge nini? Oui, Kalev a été interpellé. Aouti Addis Abeba. Addis Abeba wana nde bisika chef de l'État utaki kozala. Baloba na bino ke azali ko filaka ba voyage nyonso ya chef de l'État ya azali ko kendaka. Au lieu à utiliser des places aux hommes na intelligence yango nga na ebite. Yango asalela yango te akomisaka service d'intelligence lokola un service ya répression to ya dictature. Atondi sa ba kasho. Aw. Batu basala ba 8 ans na boloko. Na ANR. Ba 8 ans bakanga mutu basambisaka yete okotuna ANR akomi nani toyebi te baje koko mulumba oyo parquet balobi ba octroyer ye liberté provisoire atinda batu na ngaliem bakenda ba bloquer sortie ya je koko mulumba ba chantre na ye oyo bazalaka na poto oyo ba chantre na ye ba Facebook oyo mikolo nyonso wana mutu akalev même les gens qui se battaient ko diaboliser bango nazo c'est la binoti boloba bino na patron na bino nous allons vous poursuivre azongi problème ezaki a passeport diplomatique te o bazo pesa bino les informants les alokuta oui les enquêtes sont en cours na lingi kokota na makambu ya ba o bazo sala enquête te ba ya koloba nanga ke aye ko bimisa te. Mais il faut voir que il a été interpellé. Bakendaki na ye batindi ye nandako oyo azalaki patron kala. Aye kuna vandi. Lokola azalaki komona lokola azaka patron oyo azalaki adjoint na ye soki ndenge nini poto toko senga ka bande kwa ner basala pe fort. Mais félicitations quand même lobi wasalaki moins effort. Mais le sac on a deux gemmes. Le sac on a deux gemmes. Azota la teke ozanani. Kende kosala buzoba na ba secteur mususu. Mais soki oboyi kotosa mibe kote na frontière okoyoka ya yo. Yanke wana tango ayeba interpeller na DGM. DGM atindiki na ANR. Tango ayeko na place bureau na ezalaki pembeni ya UAC. Tango batindiki kuna ya moni lokola azokota bazoloba ordre soki ndenge nini. Akoti avandi. Monsieur Kombo na yonani. Biloko bazalaki kosala biso basali yango Kalev lobby. Ce qui m'étonne bande konanga, ba grand média ya Kinshasa bolobeli yango te pona nini. Les masques vont tomber. Les grands médias, ba média oyo ba organe ya minene oyo. Balobeli likamu ya interpellation ya Kalev te pona nini na Kinshasa. Tokoye ba place bozalaki. Parce que azaki patron na bino bozo benge patron.
Tango na lobaka na batu na lobi que awa na Kinshasa biso to yebani. Tous les journalistes bazaka na ba service de renseignement. Au moins ba presse batu o baza bien informé ba yebi que o azaka mutu aner o azalaka na ba renseignement o azalaka ba muso bozo bete la bango maboko kuna na pototi. Vous prétendez tout connaître. Bozo bete la bango maboko. Bango ba bimi ba prêtre ya ba média. Miyibi batu na bango. Batu na bango. Batindela biso misusu awa ba komaka lokola ba journaliste lokola ba policier. Bakangisa biso bino lokola mupaya kaka ndamelaka maye kufela mbwa tala kobeta maboko oyo alobi nini na lobi toko fongola rideau soki mutu asakani toko fongola rideau ce n'est pas parce que rideau wana totika ngone tozobosa na oyo ezana sima yango bomoni tellement que batinda bango ka ko infiltrer biso quelle information qu'il donne a fait cette information azweli yango wapi ayebi même ndenge bazwa ka information. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. Mbote na bino nyonso tu. Bavandisi ye, batunye, kombo na yo nani? O Kalev nani? Mutondi. Poste na yo nani? O obotama wapi? O otanga wapi? Niveau d'étude na yo. O sala kanini? O moni. Est-ce que vous évitez? Monsieur, au salakanine. Oh, c'est-à-dire, monsieur au salakanine. Kalev Moutonde a été interpellé, auditionné, nenge bayo kakabiso. Obota, est-ce que Obala, ozaya nationalité nini? Et tant que vous avez un batikela qui est quand même, azaki mutu azaki ko kambawana. Azana téléphone, muke babengie, ne yangozo mona ba presse ya formol. Non, je suis chez moi à la maison. Naza calmement nazo sekabango. Babengi on en voilà nayaki kotala adjoint nangai oyo akomi kokamba anel. Pona kotali sabatuke, c'est toujours lui Kalev qui dirigeait l'ANR. Bandeko ya ba formol, ya ba intox na ba réseaux sociaux. Bokoyoka Sony. Les Kalev, bino bo prétendant tout connaître, bozoloba non, ce n'est pas Félix, c'est Kalev. Il a été interpellé, batuniye papa na ye nani, maman na ye nani, est-ce qu'il a koufa, est-ce qu'il a bomoy? Kalev a répondu. Baye kotika ye na 19h. Nde balobi na ye kende à tout moment tokobana kobenga yo. Oui, merci beaucoup. Abimi wana zotoka parce que babotola ke ba chombo. Balobi monsieur, ozomi mona wapi? Nanda kuna yo kaka. Allez, pesa chombo. Bazi chombo. Oh, c'est-à-dire, oh shina rambo a kobenga. Ah bon? OK, abenga. Et puis batu nazo comprendre te. Soki ye moko mutu azwa kombo. Alobi shina rambo ezana Swahili. Eza koloba ke ngana za rambo te. O bozo bambanga eza yango te. Ngana za rambo te. O bakobenga ngai pa chef te eloko moko te. Chaba téléphone à monsieur. Soki bouger lisuso kolongola sapato. Amoni ndenge wana bandi kotoka. Est-ce que bosi bomona jour bazo sambi sa magistrat? Lokola ebi conséquences ko komi komona mutema ezobet. Bosi bomona tango avocat zo samba. Bazaka na courage wana zo mona tango basalaka plaidoirie ya. Po ayebi nini kotiko yela ena sima. Les circonstances aggravantes au balo bagana droit. Dossier à Kalev yango. Mais inquiétude nangana eloko tala na défilé ba média nyonso ya Kinshasa réseau le kata Kinshasa. Même ba grand média dossier à Kalev bazolo belangote. Pona nini bozolo belangote, il a été interpellé, amené, entendu sur PV. Azae panaye, ces mouvements sont contrôlés. Nakopesa ba détail ya nini te parce que banquete ezo salema. Na kozwa likambute. Lobi ezalaki na tension na mai ndombe. Population atomboki balobi balingi administrateur oyo batindi te. Na ebisaki bino dossier ya mai ndombe. Na minute oyo gouverneur na vice gouverneur ya mai ndombe bazana Kisasa. Mais soki otali
gouverneur alobi na batu na ye administration bokende kofanda na ndako mbongo ezate. Ah bon? L'État azozanga mbongo. Dis jamais vu. L'État azozanga mbongo. Nana mona yango te depuis mokili banda. Mais attention à les anines. J'ai une crainte pour le territoire ya Yumbi. Parce que il y a un colonel azosa l'intérim. Colonel wana azosa l'intérim. Abala mwasi ya mununu. Pona banunu ya biso sécurité nde yango. Batindi administrateur ya territoire balingete. Bake ko installer yesiko à partir ya ndako ya sénateur Mutende azakuna na 45 km. Tokomi lokola tokomi na deux administrations. L'administration civile et l'administration militaire. Na makambo ezosalema batende ebele bazo vivre na zamba. Parce que ba dossier ezali ko continuer. Ba avocat bazali ko s'occuper na maître Nicolas. Ozana musala makasi hein. Un maître. Batindi kaka soki 70. Ezo continuer. C'est quand même bien dommage ce qui bino ba natif. Yama indombe bozo déstabiliser province nabino. Ba natif en général, en particulier bandeko ya territoire ya Yumbi. Eza quand même problème ya kosakanate na dossier wana. Ambassade ya RDC na Chine ba pesi $20,000 na ba étudiants oyo ya je crois bazana devis ba pesi bango $20,000 pour que kokako soulager tant soit paix. Mais moi j'ai proposé que ceux qui baza atteinte bon memi bango to tie bango en quarantaine bo observer et puis ba vandi na ne pas na bango en attendant pour maladie wana nenge zoya mabe. Et il ne faut pas qu'on traite cette question avec légèreté et cause à la malamté. Jean-Paul Mukolo azaki ba fonction na ye basala ki remise et reprise na AG Minga AG je crois Minga kuna na parquet près la cour constitutionnelle basali remise et reprise de place na ebisa kabinoti ezana tata moko au magistrat na parquet près la cour constitutionnelle yeti le loi zakana ba dossier oya ba mapangu na landa ye aloba nanga que non voilà tu es justiciable pas nanga na lobite pas na yote et pas institution yo salaka yo magistrat kuna likoloti ajo yo koya kosilisa vina yo na boloko eza conseil nazo pesa yo potango bakokanga yo d'abord bana na yo bakobima ridiki poto corréler information dans tous les médias que bakangi tata wana likolo ya muyibi ya mapango ya kospolier eza malamu te tala carrière osali pona honneur ya bana na yo na ete okufela na boloko te mibatela yango pe na koloba na bandeko omoni ba sentiment wana ezosala bino ya ke bozomona lokola non il y a pas eu changement, il y a pas eu alternance. Mukolo moko akosilisa carrière na ye na boloko okokendo ke kokufela na boloko na âge na yo na batension obelaka wana donc okekufela na boloko yango pe tozoloba na Kalev okoya kokufela na boloko na âge wana okokufela na boloko basakanaka na l'état te ozaki le tout puissant. Ce n'est pas parce que yo ozaki mutu wa makofi ozaki mutu wa makasi oyo akobeta batu nyonso te ozalaki le tout puissant parce que l'état apesaki yo ndingisa ya kosalele musala balongoli yo casquette wana vanda na ban. Mais ce qui m'étonne ezaka ke presse ebeti yango kara bokoyebana nalingi na aborder ba question importante. Ouais. Il faut nalo. Merci. Ba question oyo bande konangai, botu nangai nini.
question moko nazolobela makambo ya gouvernement, question mosusu nazozonga ka na présidence oyo nga nalobi il faut ba évaluer. Plus d'un an après, le cabinet du chef de l'État doit passer à l'évaluation. On doit évaluer le cabinet du chef de l'État. Ba abus qui botika distraction wana yake o bato ya UNC na bato ya IDPS bazo sala bo ngana lobi ba évaluer cabinet ya chef de l'État dans son ensemble. Ba évaluer nazolobela gouvernement et puis nalobeli présidence de la République. Premier dossier nazana gouvernement. Bande konanga boyebi kemboka o ministre ya environnement nazoya epa na yo. Soki tomoni lumière te na makambu oyo. Ozwi question orale avec débat pe olongwe. Oui ekosalema. Bande konanga tala nege to fonctionnaka l'état comme ezalaka organisation a organiser makambu nyonso na ba secteur nango. Ministère à santé tokosala boy, ministère à boy, ministère ya environnement nde nazolobela lelo. Nazolobela ministère ya environnement. Na Kinshasa environnement na biso eza ndenge nini? Ministère wana ezosalaka musala nini? Est-ce que l'environnement eza malamu? To batu bakolia mbongo pamba ya l'état sans que basa lelo komoko. Monsieur le ministre, yo kanga inaza chef na yo, monsieur Tambwe. Mais awa nazoloba lokola mwana mkolo lupango. Bisika ngona zalaka chef na yo pe na kobengisa yo pour que oya ko s'expliquer. Pona batonga ndaku. Ministère environnement il faut baya batala mabele ezandenge nini, ezandenge nini, ezandenge nini. Ba étudier batindiki rapport. Pona bacha bantenne o bomona ka bantenne o antenne ya Vodacom, o antenne soki ya nini, antenne soki ya Airtel, antenne na sale nanu bango publicité. Antenne ya Orange après boko yoka makamna oloba. Na lobate. Oui, merci. Alors, bantenne nyonso to wana pour que bacha antenne, bazo étudier environnement. Bisika nini tokocha conséquence nini ekoti kozala na population ya pembeni. Et si soki to antenne, est-ce que kosimba, est-ce que kokweya te, est-ce que ezana ba effet moko te ko bebisa santé ya batu. C'est ça le ministère de l'environnement. Ils ont relevé la compétence na bango. Balingi basala et loko nyonso balingi basala ba ko étudier le ministère de l'environnement, il faut basala quelque chose. Mais lokola l'état ko sala nyonso te. Ezaka na ba bureau d'études o basala ka musala wana nde bayeba talisi ministère balobi voilà dossier boye ministère peut à vérifier na sima ko vérifier eh ben asali ba notation na ye. Mais depuis arrivé à Joseph Kabila baye ko créer structure moko babengi ACE, soit Agence Congolaise de l'Environnement. Tangu Joseph Kabila yi. Ba créer Agence Congolaise de l'Environnement. Tangu ba créer yango. Ezaki na musala nini? Yake ba bureau d'études tangu ba kosala musala batindikeli bango. Bango ba contre-vérifier. Après cette contre-vérification, ba pesi kitus na bango, eh ben, ba keko exécuter musala. C'est ça la mission. Actuellement, déjà, il y a agent Soana, et ça, M. Jean-Claude Emene, dans DG. Jean-Claude Emene, DG, il y a Agence Congolaise de l'Environnement. Et ça a été. Mais boyo kanga siko difficulté o ezolobi sabiso lelo. Agence Soana eza déjà détourné na objectif nango. Quel est l'objectif? Objectif ya agence Soana eza ya ko vérifier le rapport. O bazotinda na ba bureau d'études
basali ba étude nyonso ba yeba pesi bango ba contre-vérifier et ben ba pesi. Depuis un certain temps, bureau wane procédé na ko créer ba sous bureau na bango o ezo respecter norme te babo ma ba bureau misusu wana ba congolais wana ba ko travailler na ba bureau wana ba vanda na bandako. Mena sima nango mbongo wango bapesaka na bureau wana bopesa biso compte bisika bachaka mbongo. Est-ce que kendaka na compte ya trésor public? Soki kendaka bola kisa biso preuve. Bureau wana koma lokola copie ya ministre, soki ayeba ebisi etala comment ça fonctionne. Ya ministre na bandeko bako kamba. Entre autres le DG na directeur administratif et financier na ye. Eza na société moko bauti kosenga 110 000 $. Ba montant basenga kayango wana. Tangu nazolo babomona teke eza mbongo ya maseki ya ba 1000 $ tout et tout. Eza ba mbongo nazana ba donner awa full. Mbote na bandeko tout balinga kolanda makambo sérieux. Abonnez-vous chez nous pour na kozala informer en temps réel et ba vraie information. Ongana koloba bokende bo vérifier. Ba senga ka bambongo ba 110 000 $, ba 200 000 $, ba 300 000 $, ba 500 000 $, selon les cas. Mais mbongo wana batali sabiso de démarche nanga. Batali sabiso ka preuve ya ke compte ya l'état ezwa mbongo wana yango. Bo vérifier bo kokuta ke eza compte ya ba privé. C'est l'argent qui échappe na trésor public. Pendant que bozomona bato bazolela ok partout te mbongo ezate l'état zozanga mbongo mais ezana ba yanke moko qui se retrouvent qui font des choses ainsi de suite. Agence congolaise et environnement mbongo na bango ekotaka wapi? Lelo bakati kati ba marché na ba bureau d'études nyonso ba créer ya bango ba bureau d'études tokotali sabino quand est-ce qu'ils ont créé? Quelle est la procédure qui a été suivie? Avant, ils travaillaient avec quel bureau? Total, ba bureau wana, bazaba congolais te bino kaka bok salaka, bozo dondwa. Et comme il cop, il y a ministre de l'environnement, ceux qui a batali c'est compétent place tolia kambong. Na kokota na ba dossier mususu, ne vous en faites pas. L'environnement nazala ba makamutala. Mais les noms nazolo be l'agence congolaise de l'environnement. Dernièrement, basali nini bande konangai. Baké comme on a RTL, baké comme on a Vodacom. Oh voilà, ne suivez pas, n'allez pas dans le bureau d'études douana. Bokosa lelo komo kote bilo kwango ya kosa la betude douane zana tinate. Biso moko toko pesa bino kaka certificat. Boke ne kosala. Bande konanga. Voilà comment ba Congolais ba kokufa. Lelo soki vendredi, samedi, okena ba morgue. Place à kocha lokolo ezate bibembezo bimalokola eloko musu lokola épidémie moko ekota. Congolais yebi eloko azokufa te. Pas question d'études. Bazo sala ka biloko même o bazana ba fait nocif te. Bazo sala ka ngwan désordre. Bo sali on n'a pas besoin de ça. Soki botie te mena ko bimisa ba document tout nga. Na ba démarche na bino. Bo yebi sangai RTL na Vodacom bo sala ki na bango étude wapi? Et quand les lots Orange bozo travailler na c'est en cours, il y a en complicité. Waneza ba Rwandais ba yeko boma bino. Bino ba tubomona ka ba Rwandais partout. DG Nadaf, bazaba payato bazaba congolais. Bazaba congolais. Allez, bo stopper, ba to ba kufa na bango bino bozo mbongo bocha na caisse. Donc procédure wana l'état cha yake, il faut ba étudier ba tala ba fait, ba conséquences ya biloko wana, ce n'est pas important pour vous. Bande konanga ya ministère de l'environnement, monsieur le ministre, monsieur Tambwe, en tant que parlementaire à la chef nayo, nous allons suivre la procédure. Ne vous en faites pas. Mais déjà, ceux qui va créer compte, il y a si na banque, compte va créer kango camp. Depuis 17 ans que l'agence congolaise et l'environnement a coexisté, mbongo ekota kana compte ya trésor public wapi.
boke plus loin boma bagence ba bureau d'études mususu bo créer ya bino ba bureau mbangu pour que bino kaka nde ba ya kotika na mokili. On n'acceptera jamais ça. J'ai les données, j'ai les documents. Ya makambo ebele. Nazana ba données, nazana ba documents ya makambo ebele. Nous sommes détenteurs de grands secrets ya mboka oyo. Mais on a koloba. Bole kabo ebisa batu ke onga na lobby ya RTL na Vodacom ezaya lokuta. Orange bozana ye en cours. Bokomi kolanda même bandeko ya ba bureau d'études oyo bazo travailler na ba bureau d'études bokena kuna obokena na bureau d'études te boya epa na biso contrôle moko ko sale matin tokopesa bino certificat. Et c'est comme ça. Biso pe to tiki bino bokozonga na mulongo messieurs. Contredisez-moi. Ceux qui n'a se trompé, si ma source m'a menti, ah ben, na kosenga bino boya kopesa nga la vraie version. Et je passerai, je dirai aux gens bolimbi sangai na kosela ki bango makambo. Je suis humble que ça. Je suis humble que ça. Je suis humble que ça. Na ligne na suki sana un dossier important lokola tozolo bela makambu ya président de la République. Bande konanga. Na lobby le chef de l'État, il est temps d'évaluer le cabinet du chef de l'État. Nathalie Sibino qui a part depuis réunion à chef de l'État le 25 juillet 2019. Le cabinet ne s'est jamais réuni pour ndenge batuba kutana kaboye batala bazo travailler ndenge nini, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, basanga nakate yango na lobaki na bino botuna oh je suis conseiller, oh je suis chargé de mission, bazana carte de service, bazana ngote et il y a des choses misusu zo salemaka, c'est fait à dessein, c'est fait à dessein pour saboter l'action du chef de l'État. Des fois on a un document bazo bimisango na faute wana bozo kansake et comment la chef de l'État te kozonge la bino parce que c'est vous qui êtes dans les laboratoires. Mais mon grand souci mbongo à l'État bozo lié lango nini bon lié la mbongo à l'État nini bozo sa musala mon côté kako renye nazo suki sana un dossier bande konanga lobi na efsa kibino makambo ekoleka na lobi na bino na kotuna mutuna mbongo oyo ebimaka pona ko servir délégation ya présidence de la République na Serbie et kenda wapi pona nini eshapaka koleka na nzela ya Maman Rose qui s'occupe ya finance ya président de la République. Quel était l'objectif? Bokoye sanga mais lelo nako bakiselo ko mususu bande konanga bomoni tangu chef de l'État accueilli na Japon tangu bozo mona image na yewa nazo tambola ensemble messieurs tangu accueilli na Japon bakomi kuna baye bakotelie balobi non chef nous demandons s'il y a possibilité il y a que quand même tokosomba au lieu de trop déranger tokosomba ndenge toyaki awa mutu soki azana possibilité na ya kosomba moins voiture na ye et kende quand même avec votre autorisation d'obtenir moins faveur moko boye ya makambu ya douane. Les chefs atali bango eh bien vous avez besoin d'avoir mutuka ok bon bazana possibilité bakosomba na bango ya les ambongo na bino bakosomba na bino mutu soki azana mutuka na ye moko asomi ainsi de suite. On va voir ce qui est faisable. Bande konanga botu na ngani ne zo salema tangu kaka chef alobi ndenge wana bango balobi to zui douane ofele bino toko sokola bino na lobi ti bokotela eza soni soki boko sala kama kam et puis bozo bima bayanke biso to bundela bino na biloti oyo to yebite oyebi ke bayanke wana bakei nzoka nde basi bazwa mbongo na bango batondisa bambongo tangu bato peuple azo souffrir wa na loba na bino boy si j'étais autorisé ya kena kende ko filmer place chef de l'État zali ko vivre na vie azo mener
après nazo caméra nanga moko wana nakende ko filmer pe mutu mususu bokomona que c'est le jour et la nuit. Tshisekedi est seul. Il mène la vie normalement, peut-être vie peut-être en dessous ya nenga zaki ko vivre tant wazaki na limité. À part peut-être ba honneur tout ça. Il est là, il se sacrifie et dit non, nous devons quand même arranger les choses. Mais tala ba o bazanzinga nzinga. Tangu kaka balobi ndenge wana. Mutu aliboso ke asombi botunanga combien de véhicules? 40 véhicules. Oki bien te. Okamweni. Na lobby 40 véhicules, 40. A profitable misango fele. O ba mususo ba bandi o 15. O 10. O 5. O yo. Nzambe nanga. Ba moni penza business ko. Wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azotala bango na musika. Tangu kaka mituka ekomi awa. Oh voilà c'est arrivé à lobibo yelanga belle Natal. Atala boy oh 40 mituka. Ya luxe ya kosakana te. Eza mutuka teke lokola bakimbambala na biso. Mituka ya luxe 40. Oyo boy oyo. À lobby chacun doit supporter la douane. A supporter makamuna ika nenga zwaki mbongo ya kosomba mituka wana a supporter yango. Heureusement monsieur Tango nazala kite soki nazala ka mukolo ango nalingaki naloba na chef tokoboto la nyonso eko servir la police eko servir armée eko servir ba service otozomona bazosa eko servir des gemmes muto azosala musala. Soki nazalaka parce que il fallait que ces gens-là d'abord justifient l'argent oh ba keko somba ba mituka ya modèle wa. Soki mukolo wana nazalaka je pouvais dire au chef monsieur le président chef de l'État monsieur le président de la République et chef de l'État mituka oyo tokoboto lango et servir des gens oyo azosala musala et servir la police pona kokende kokanga bakuluna na ko intervenir pona batu la police bazali zuna mituka te et servir boye mais lokola bao bazalaki quand même bayoki chaleur boyoka degré bande konanga ya niveau et toi tika kaka ndenge wana il y a les gens qui parlent en l'air biso batambo tolobaka l'air te et là qu'on a zoloba oh bon vérifier sur le voyage il y a chef de l'État na Japon na kobanda ko pesa bino chaque bêtise oh ba sala na voyage nyonso ya chef de l'État na ko pesa bino yangoti bazai ko sala buso bao et on sabote comme ça bazui ba photo ya mabe bazui ba photo ya mabe ko tsaka ya chef de l'État pona ko diminuer ko kitsaye lelo objectif ezanine nous devons tout bloquer on sabote tout comme ça la population puisse se soulever parce que boyebi pasi nango te eza eloko bobundela te bozaki komela milki bozo continuer komela milki bao bazaki komela gaz lacrymogène bazaka na kati ya gaz lacrymogène c'est parce que quelque part là nazoloba nalobaki na ba combattant un jour nalobi na bango que vous êtes distrait bakolo pouvoir ezabino bino bakotika bino kana balabala bokomika ba malanda ngulu bokendaka boke aw oh pesanga boy tozo kanzala et c'est tout ça reste comme ça ba yanke oh to yebi ata bisika ba wutite mutu na mutu asali cop na ye dès que asali cop les lobes ont préparé nomination ya ba mandataire. Est-ce que vous pouvez me dire exactement qu'est-ce qui s'est fait? Tomoni ministre ya communication et médias, ministre d'État Jolino Makelele tango asali sortie médiatique na ye na Top Congo bwana lizango ndenge nini alobi aza porte-parole ya chef de l'État te aza ya gouvernement mende muto tanga na ye camarade na yo botanga na ye azalaki porte-parole ya gouvernement. Quand on parle ya exécutif e bandeli wapi e suki wapi l'exécutif et bandeli wapi et suki wapi c'est une question. Excellence monsieur le ministre d'État monsieur Tamboazo tuna botanga na mende wana azalaki wana boyebani na ye siko tango lobi ke oza porte-parole ya chef de l'État te nde nazo tuna yo exécutif e bandeli wapi et suki wapi o répondre kana question ya mibale na kotuna tango yo officiel o lejika na télévision que ni Tete Vital Kamerhe Félix akokaki kokoma chef de l'État te est-ce que oyokaki malamu
ozo mesurer les conséquences nango ou bien bozo loba allons-y na front okende kobunda. Et vous serez capable, serez-vous vraiment capable de vous assumer jusqu'au bout? Serez-vous capable de vous assumer jusqu'au bout? Et ça quand même que ça la mabe. Mais nyonso oyo ba négociateur, bino bato bokenda na négociation. To meka koloba te, alongo kuna muto ala muka. Siko bino boza bato ala muka te. Qu'est-ce que vous faites? Parce que sélection na bino yango wana ba négociateur na lobby. Tshisekedi voulant être trop légaliste, azo eloko ale bokende ko bongisango. Ba pesi bino. Boke kuna cop na ngana moni ata négociation moko te simi. Boke yawa na mbwela loji. Bozongi wana ministère ya souveraineté qui devrait relever de la compétence du chef de l'État. Non, bobandi ko expliquer biso constitution. Bobandi ko expliquer biso. Tokenda dialogue ya Saint-Sylvestre. Baloba na bino nini? Bosala débat. Bobandi ko justifier ba forfait na bino. Et puis soki bozo tala batongo batinda ka bino na ba négociation nga na habité. Na habité. Quelle négociation est possible sali ya malam? Quelle négociation? Vous devez expliquer aux combattants et pas M. Tamboueta. Négociation à malam que vous gagnez. Et ça wapi. Tant que tu as dialogue, il y a Saint-Sylvestre. Balobi na bino que ministère de la justice, il y a intérieur, il y a défense, il y a affaires étrangères. Les 4 ministères, ce sont les ministères, il y a souveraineté de l'État. Il faut y revenir dans le chef de l'État. Baloba na bino nengwa. Bino sko tango boze possibilité pour bani ko expliquer bat. Non, c'est-à-dire balobi eza ministère ya collaboration. Yo ko expliquer la constitution yo. C'est quand même compliqué. On ne pouvait même pas parler en termes de précédent, qu'il y a un précédent. On pouvait se référer à ça. Tellement que vous en avez cop na cop. Il y a bien besoin les aka cop. Nenge bazolu ka ba mandataire wana. Tokota la bilongi boko bimisa. Tokota la bilongi boko proposer na chef de l'État. Ba incognito bako bim. Muto mbongo nem to akoleka. Bino bo viva kandengwana. Même na gouvernement oyo, muto mbongo nem to akoleka. Soit muto bondimi, andimi kembo, voilà na zo appuyer yo. Comme ça et tango ko bana ko sala et molima na yo to ko bana salaire na yo to ko bana ko sala boy. C'est comme ça. C'est pas possible. Si quoi ceux qui bozo sala auto bundisa kilobi. Pourquoi si quoi to bunda ki pona nini? To bunda ki pona nini? Tellement que boza ni na kati ya combattre, ni na kati ya vérité te, boko sala ka bisala sala ndenge bozo sala wa. C'est compliqué. 40 véhicules, il y a cher. Et il y a kokota ofeli. Wana kaka suka bilati, oyo ba coup de fil ezaki kokende. 40 véhicules. Mbongo wango zwi wapi? Okomi 40 véhicules wana ya kote kezate. Ya yo renyaka yo na famille na yo na bana na yo. Biso siko tozo tala to bundela bino. Mukolo moko akolela awa. On ne lâchera jamais. Voilà bande konanga na sukisi wana pona lelo. Rendez-vous lobby à la même heure. Communiquer. Nous sommes éprouvés. Nous avons perdu le nôtre. Bertin Kabamba, c'est mon neveu. Attendez, il y a la bémission. C'est mon neveu parce que je suis obligé de le faire. C'est mon neveu qui est décédé. À Otakikosi, les années passées, dans l'université de Kinshasa, Unikin, dans la faculté de droit. Il attendait prêter son serment en tant qu'avocat. Eh ben, il nous a quittés hier à 14h. Le programme vous sera communiqué, mais en attendant, matin ils allaient organiser na boulevard Lumumba, na Limité, na Simako Hydro, ceux qui ont commis l'église Mokozawana à Tabernacle, 4e parcelle après, les bisika matin ils allaient. Voilà. Botika la branchée bande konangai. Si vous avez besoin du sérieux, contactez-nous. Les informations les plus cachées, c'est nous. Merci.